Maza 17 ans, vous avez fait un porte pour la bande boulot, ils ont mis le budget. Vous avez bien, selon moi, vous avez retard à la retourne à parler. Donc, vous avez fait un mot de calme. La morgue est présente d'autres, mais beaucoup de la morgue est poignée à Koufite. Aucun de nos Koufi veut que ça puisse être président. L'explication est sur un baja à quoi il depuis 13 ans. Wesh. Salut la bilan surtout vous c'est là www.clebois.com. N'a bien Kimbe Nazara toujours derrière actualité né dans le Baranabino la message dans le Baranabino toujours. Ça dit ah Nazara Pondal la point il y a du baboma. Dans l'accès bino image ya makambo il est kaki awa mettre baja de baja qui nous venait pour atika rabiso mercredi vers 23h. Mais qui n'a pas tout l'encuta kuna kati Congo nana bino na oyelandi quoi. Merci na yo Mani Mukumari. Merci na yo Eva Bissamo l'homme à la Porsche Cayenne de la nation l'homme invisible. Pour l'être au babonge www.clebois.com. Babenga biso mikolo si sabidimu to leki to tiki trans. Bango nde bazolanda biso sikoyo. Na koti bongo bango oye bagaba. Oh,
Bonsoir Moussaka. Bonsoir famille. Ouais, tout le monde na matanga Baja de Baja, boye na papa chéri. D'abord mes condoléances. Merci. Là où vous êtes et ça qui est né. C'est parce que Mazan 17 ans, nous avons la porte pour la bande à boulot, les amis de Baja. Vous allez bien. Selon moi, nous faisons au talent, nous avons parlé donc nous avons fait calme. Aïe bon. Par exemple, tu as un boulot avant la bataille, ça peut faire un instrument, le boulot de ça là. Vraiment, c'est un passé. C'est un passé, mais ça reconnu chacun se toucher les tailleurs. Donc, la mort et la sort de la vie, il y a une vie à bateau. Pour le bani, il y a des fanatiques à BCBG partout dans le monde. Ouais, parce que affecté quand nettement, nous sommes les gamins pour nous quoi être bon pour la bateau. En autant la scénité, bien habitué. Vraiment, tout le monde ça va mettre à souffler la vie à Zati. C'est vraiment le moment où l'on a des amis. Je suis à respecter trois principes à vie pour le Marocco là, pour beaucoup faire. Je m'appelle le Béozalanga. Donc, na pesa matanga pour la baralobi na ma que muto me manga na pesa fête la robin ceremony sanga bise personne là Maître Baja au tigara la mutema. OK, merci beaucoup. Condoléances au professeur. Merci. Tomonio awa na matanga Maître Baja na éviter là aux isango et ça qui on est le temps que moi na BCBG. Bon, il faut qu'il y a d'abord j'étais au volant et j'avais même failli faire un accident parce que je ne tenais plus sur mes jambes dans le moment donc il fallait m'arrêter en tout cas. On a se remettre et heureusement on a dit qu'il y a un Kachama, tout baba. Maintenant, place pour on se remettre. C'est trop dur. Ok, alors, pour le Banini, il n'y a pas de fanatique qui surtout à BCBG partout dans le monde. Ma fanatique à BCBG va retenir une phrase de Papa Chéri Aloba. Ça la fête. Alors, place tout bazali, va mettre Bajaki Webende, fidèle de fidèle, à Colina Wenge, à Zaga Mamande Fouté, à Colina Wenge, à célébrer pour la Wenge. Ma fanatique à BCBG va la mettre Baja dans la dignité et le respect. C'est ça, bon moto. Donc, au moto, nous sommes vraiment dans la dignité. Ok, merci. Attentif à Bilové la c'est manquer du respect dans mon way, un être cher pour la vie. Ok, merci. Condoléances Rio. Namonio la matanga awa le lobilo surtout bolati noir bien sûr touché moko na bino au banana na BCBG na habité message ni loba na bateau nyo surtout bazoka que BCBG za na matanga vraiment
expliquer en open lab parce que l'émotion est allée. Je crois que la vie, tout dans la étape à l'immobilier de la Bogotama, c'est de la Bokola, c'est comme un Tikamuki. Je crois qu'il y a un copie en haut. La circonstance, nous sommes photo remercier quand les Zambie. Nous avons fait là où nous battons. Zambie a été tapé, ça va récupérer. Donc, nous avons et là, on va vraiment installer tout ça par rapport à nos frères nationaux, tout ça. Oh. Merci beaucoup alors. Mes condoléances, Maître Fricaré. Pour moi, tout le monde a la matanga ya Maître Baja. On a habité là aux autres sangango, on a habité côté la Goa, et puis ça a été bon, là, ça la bandale. Je l'ai repéré à la bandale. Ça l'a fait bien, donc vraiment, on n'était pas content de ça. On était vraiment déçus avec un grand souci. Donc, nous sommes vraiment touchés parce que c'est l'un de notre. C'est l'un de vraiment bateaux va travailler trop pour la BCBG. Donc, c'est ça qui a amené se représenter. Vraiment, il a ramonté dans les ambiances. Pour le bani pana pour na ba fanatique nous surtout il y a BCBG les lo ba bi que BCBG a touché na mettre la banque Koufi. Pour ba fan tout ba na ba fan na sope va toucher, je sais que tous nos fans sont touchés. Bazala toujours na unité zala te barolé la mettre Baja pour kunda edia. Voilà, ils ont chemin avec presque tout le monde. Mais c'est vraiment dommage que quelqu'un va. Ok, merci. Bonsoir, Chief. Bonsoir. Ouais, tout le monde est à Namatanga Baja de Baja. On a habité Sangango et ceux-là qui ont wapi. En tout cas, c'est un mercredi à 21h. Na silisi répétition. Na koti na voiture na ozonga ko na bon marché. Na komi na Kabamba veki sabenga. Ponga na Santa Mo ba faire. Autant de répéter ba yebisi so Maître Baja a piqué crise. Ba kena na ngalima. Bon, tout faut quand même tout ça, mais n'a pas de concert, n'a pas de mots. Après, après pour n'a pas de ça, n'a pas de prière, ser mamie. En tout cas, on a fait ça, c'est comme on a le bala ser mamie sur la route là, aïe bien, ça me la manque si ser. N'a pas de ser mamie, c'est tout la problème. Mais on tient à ma bonne élite, tiens mettre la mission mon chef de la sécurité, intendant il y a mouvement. Maître Baja de Baja, a autre crise pour Bakena na Ngalema. Tout semble tout très bien dans ma bonne ligabo. Moi, Nzambe, il m'a la maître ya batampe ya ba circonstances et puis il m'a tapé ça la biso batu il m'a aboto la donc celui a décidé ça la ndenga. Ya mo kana Nzambe ndé ça m'a dit na volant. Na komika na komi na wenza Kabamba il faut avec qui c'est bengingai allo bouf oza wana mbota kiski solokele na ese vena na Kabamba na ina kota pale na kina wana dabe bona
na bimasima asinga bona président na c'était toi na président fixe aoso na seke kwa kati mamo ayebi peke ngana na mutaba tension amoita muso ayebi singa weko pertibe ngo sanga fona na volant mais ngamo weta ke noko mwana nzambe na compagnie na capta ki on déjà ngana bia avec sa benga boy alors ba de logote agende na komi pe na paita na komi na pale muta benga aso matadi abenga o chief neni doana matanga mfumo belisa babengi biso bato bapanzanya donc maître Baja akufi afani na yesi non mais maître Baja akufi te nasali ka sambla maître Baja akufi te maître Baja akufi te à l'hôpital ya Ngalema ayebisinga yo nde oyebi te benga na presse benga vekisi maître Baja akufi esalinga makolo mwa malili na omolenga na embrayage donc on a un embrayage de molenga maître Baja to suka nzambe na ngai kete boye pa tango na kati na ye mutabenga susu honorable Tatimbo abenga ayebisinga sege ba ocho benga biso maître Baja akufi nango yango esere kana bandal babengo mo ba 4 ou 5 personnes ni na yo benga presse na ese presse fe ba auto benga siko basenga maître Baja akufi presse abina yebisi veki skudu na yebisi ayebisi ayoti auto benga ngapa asenga Baja akufi na yebisi veki ba pote na morgue te ba réanimer nan batala nan Baja kuma akokufa kapo. Bon, presse abenga na matepana na matepana na bengi Gidel na bengi professeur Gilles Gibens avec qui se fait bayona avec sa convention tout compte sa Baja na mort de presse ando to quand même beaucoup na mort de ponya akufite okena mutuka boya kufi avec sa président ba explication na Baja akoyaki depuis 13 heures Baja akoyaki depuis donc bateau balai pembe ya Baja basali faux Baja akoyaki depuis 13 heures informé groupe, informé président, ata bozi président ngala quand même chef d'orchestre, faut m'informer nga na eba ponga so likambo ko linga mbala moko so eza i Jean abenga mbamo presse c'est vital pour presse ali mana ba travailler na été jamais na foi bana 13h bodo yo sa presse ba 20h donc c'est là bon ni so peut to le la na côté wana mkoi bana 13h mais ba ba informer président ba 20h donc ils ont mawatro boni donc kaya ya Baja et ça mine di kana ngai na koya kana 16h shinga na pale na shamu na koi na hotel concert na la bien bate na côté la salle de la chambre la zongi na kata chambre pour la na précis split et tondi ale na chaka mutu na la bo na ki mamo elo mona kata mutu elo mwana vertige mamo pour sanza pour na koi tina koya na ba téléphone boga mamuna na lo sanza pour na koi tina koya na ba téléphone boga mamuna na lo sanza na mbedo do mbedo beba na suba na bilamba na sala tu na bilamba na o sala ba okay ba mo ba pema mo ya mwasu donc na ngala kende me nzambe ka ngane mutala ina ngai grâce ankolo donc ndenge et ça veut permettre Baja de Baja qui bebe sona me repose un peu wana susi makasi si tu ngai wana susi makasi mutabenga nga tongo medi poko ya benga ya ndenge ba president so bana besoin ndule ya arasute na éviter tous à mettre Baja sous ya ndenge wana wapi on a un bon travail et papa chéri ça la musane bien c'est pas pour rien président atakaye chef de sécurité pas mettre basé belé mais abona mettre Baja de Baja pour petit na e ba uti loin
c'est chef de sécurité, donc pour aller au Samsane bien, ça la Samsane qui toque avec le président, une fois qu'il t'a place pour préparer l'équipe là, yo zala boye mon boulot place toujours que le bête soit là yolo soit là machine ba mettre la couleur sur tout côté na bango faut que soit bien pour bango peka bango c'est la sécurité qui concerne ici là pour tout bima donc arabe na éviter balobaka sur ta profia et bato lo ba malamu na mais mettre baja ya pour tout joyeux sur na tout joyeux arabe mo que son âme repose après nzamba zanae ata kama akansata na mambo la moko aya mbaye mboka ye. Ok, merci. Merci beaucoup. Lelo nazonga isusu mpona sola na moi famille et puis nayeba soki programme basali ndenge nini makambo oyo malgré BCBG ezali poso faut d'abord koyeba nano famille biologique naye bango nde bakopesa programme na bango soki bapesi programme BCBG nde ekoya kotia mabuku na bango nga nakota nao na kati nameka kosola nao na famille. Donc, na petite sœur pas Baja. Na petite sœur naye. Oui. Ba petite sœur naye. Sikoyo bato balobi ke mbasu nde mutu ebomi. Musu ba bi bato babakela ke mbasu ezaka entourage ya musala naye. Nayebi te po na yo sikoyo. Alia ko findeni. Bon, nga nayebi ka ke ya Baja belaki. Mais nayebi te mambo mbasu wana. Nayebi pe te entourage naye bon. Nayebi te mambo wana nayebi ka Baja belaki. En tout cas, vraiment, moi, témoignage n'est pas si muqué. Bon, le témoignage, c'est belé. Et ça, vraiment, est belé. Mais ça qui bien mis pour les cas. Et puis, avant d'anaï, place, Baja Silikelinga, Mingi, bon, on n'a pas que se confier trop et pas naïe. On doit après, ça va trop de conseils. So na seli kambo yo kaka petit nanga a okombele nga likamta na kibo ate ya baje sa kibo ete za kibo mo na beteli kalisonde zalaki donc ye mabe na nga e pa na ezalaka malamu nous ezala toujours malamu abanda ko conseiller nga trop dans le moni vie ezabo donc na sola na trop si le dimanche oyo okufa mercredi na zala na ye kovanda toseki tobeti masolo lundi na zala na ye mardi tosolo na téléphone faki na otala ye na ye kite mercredi na pourquoi babenga ba 18h non baja komi grave tout ça na ye bisi timaro na bino na ya lobi na ya na bisi ngai lobi to eselonga biso après 30 minutes abenga non ba changer aussi l'hôpital tokenga lima 5h ayo benga ngali ma 5h tokenga lima Nangali mandi ba 22h ba yobi nganga akufai mais asaki malamu mingi epa na ngai donc asa trop cher na éviter son robot ça na ina vina c'est ça. OK c'est Baja belité kaka yango nde alobi opema tokomi na hôpital tokote sebeko te bakende ngaliema ngabu nazongi parceke nayebi nangaki ezali nango ya liwa te nazongi nanga ndako nga nayebisi mama no namoni aza bien te tosala priere tobondeli ntango nalobi baye kozwanga mpo tozonga na ngaliema na nzela nde babengaki Baja kufi Baja beli te akoti na hôpital moko te Tego to somba kisi boy Baja belité yango wana kaka lo boni Baja zamba suwa mais misu babi ndenge za ba rumeur ke muninga na ya musala nzapa ne mutabakela mbasu wana yango ekumbe na liwa o batu bazoloba so eza nzapa ye moko kaka nde oyeba parce que baise Baja ke za batu entourage na yo nde bazosala o bongo so ezaki nzapa te so ezaki ye nzapa toyebi pete tali na nzambe na ye est-il vrai que bato wana entourage ya Baja ata moko taka otala Baja ata moko tabengaka Baja mpo tuna puisque maître ndenge à part maître Zulu
waza na lemba yenga mwasi ne bande kozanga te weekend nyonso baza otala baja apart ye atikala omona maître moko te ayotala baja Maître Baja tiki bana combien? Maître Baja tiki bana ebele so na mina balotanga lelo okomata na vingtaine d'enfants Baja tiki bana ebele na bébé moko bout du fil il y a 6 jours hein, je crois 6 ou 5 jours Bosi ba disposition nini pona bana à disposition bana tokosolola yango après soki déjà basi bakundi papa na bango nde tokobanda tokosolola po baja aza déjà na dernier na ye auti déjà osilisa diplôme azwi diplôme d'état na ye aza déjà majeur tokosolola tokundana lubaja apo tosolola makambo bana programme eza ndenge nini programme ezali le 25 tobongisa corps mercredi enterme eza le 26 eza programme tosali na biso na BCBG toyebi bien ke yo nde moto olanda Maître Baja de Baja Maître Baja de Baja azalaki ndenge nini bozalaka na ye ndenge nini awa na kati ya famille oyo lelo eloko ya monene boye eyela biso na kati ya famille Maître Baja azalaki lipasa na ngai noki azalaki yaya akomaki lipasa na ngai akomaki confident na ngai makambo nyonso ya ngai ayebi aye ngai nayebi so nazalaki na problème namoni ata oyoka mokolo navandi se tosolola lokwa baami donc bato nyonso bayebi kaka lipasa Maître Baja sikoyo eloko nini oyo ebomi ye vraiment oyo oyebi ke non Maître Baja abeli te mais eloko ebomi ye nde yango oyo nga mpona ngai eloko ebomi Maître Baja eza kaka mbasu wana bablokelaki abieza so mbasu akoba evimbisaka kaka makolo evimbisaka kaka eza ya kati donc moto wana ntango ozomata yo oti osiporte tokufa Baja abeli te kaka yango nde alobi opema pema tokomi na hôpital ote sebeko te bakende ngaliema nga kuna zongi parce que nayeba na ngaki ezali Fatou, bonsoir. Bonsoir. Namoni à la matanga ya Maître Baja. Nayebi te relation ni bozaki na ono yo na ye. Ya Baja azalaki lokola grand azalaki te lokola te maza grand frère moko oyo natikali na basouvenir ebele ya malamu mpona yaya wana donc eza mpasi kozanga motu monene lokola Baja bajangi donc tozolela vraiment sikoyo kolela yango yo kobeta ata mwa témoignage kaka moke nde bwana ozala na ye baje nde bwana ozala na ye mwa mingimingi batémoignage eza ebele neti moko eza keno ya Baja soki azalaki motu moko ande olinga bablage trop masa ne Chimaro nakuta ye na kwe moko boye esala keno ebeta désert na ye nabetela ya Baja lisolo wana mais comment ce que osija provocation ya Baja donc ya Baja ata songa naza ta kobenga kaka na telefone na ye kaka mpona tumola Chimaro donc nosala bien so toosala na Chimaro ya Baja azalaki yaya moko en tout cas naozanga maloba batémoignage eza ebele azaki yaya moko ebo bananga na yeba ya Baja na mona na ngai na mabete na kwe na nga mutazanga mabete eza teke kwa kufi nde tokumisa to inventer mais ngai pena nde navanda na ya Baja na tika lomonde na mabete tomoni yo na matanga ya Maître Baja est-ce que moi témoignage moke bozalaki nde ndenge nini témoignage ezaka ke liboso navandaka nafutela ebo ya Maître Baja nayebaki ye plus awa ndenge ayaka kotala mama ndenge azalaka na biso c'est vrai que baloba moto akufane na mabete mais pour moi aza yaya moko nayebi te naloba nini donc mpe asonga azalaki tellement gentil ondima teke moto makasi donc nde namona bato mosusu omona aza sportif me akudaka bato mais mpa na ye ezalaki bongo te epa na ye azosolola motu nyonso bien yango ozomona ke likambo Maître Baja ezosalake motu nyonso atelema motu nyonso alela motu nyonso akanisa
ndenge balobaka ke bolamu ya motu ekolaka te nayebi ye kaka na malamu natikala komona ye na mabe te natikala komona kanda na ye te natikala komona ye na eloko moko te kolobake no asilikaka mpe atongaka mpe ayinaka mpe natikala komona yango te. Yo petit frère propre ya Baja de Baja na habité est-ce que vous expliquez selon que Baja de Baja abela kinini o le pesi babilobela et pas battre. En fait maître Baja a un problème de makolo abogela gembasu atletaki esilaki nango esilaki yango nani kotambola mais mercredi le 11 novembre mercredi passé, la semaine passée, à Salaki crise et attention. Et respiration n'a pas échangé qui. Le mec il bosse dans ses décos à Bandal, avec un peu pour réanimer, si m'a quitté, bah transférer sur l'alima. Tout comme dans l'alima, batala qui toi sucre qui normal, bah faire une tension qui t'a qui normal, sauf que la respiration est à la guidée. La respiration est bien fait battre oxygène. Les temps maintenant préparer le matériel pour battre oxygène, alors ça là ok. Alors moi battre oxygène là ok on a et à la guité. Fallait ba mettre un peu pour calmer la situation là ok après battre oxygène. Dans le moment tout ça va produit pour ba calmer bah ok on a atteindre la guité à 4 minutes. C'était vers 23h. Si pour na bateau bazolo bake ezak nani nzapa mutaboki la ki mbasu. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? En fait autant à kombo ya mutu ezala yé moko de son vivant baja très autant à kombo mutu. Sauf que batbaki go traité na ba prière après to kendaki professeur. Sauf que batbaki go traité na ba prière après to kendaki professeur naika que non bato baza ba proche nae le basala gebo l'autre confirme que maloba depuis baja belaki proche ne moko a pousser d'autres quand on ba proche toujours côté à secteur oye abandaki pour encadrer ba maître donc on a kata maître Morotaï pour rendre visite. Sauf que Zulu, maître Zulu, il y a Lemba, les pandas, il y a des pandas qui sont souvent dans mon snack, ou talaï, avec qui ça va n'arouiller, la maître Fika. C'est ça. Wenge BCBG et qui malade en charge? Pour le bas, en charge, bon, on est malade. Autobi togolo bagino mutaki internet maso malade mo mutaki internet exactement facture bi $1000 to na BCBG me non non et aki loko moko ye moko na biso famille to mukaki ba moyen ni ya traiter siko programme ezandeni programme ya c'est que ça que corps et bima mercredi le 25 novembre pour enterrer le 26 jeudi le 26. Ouais bomoni déjà ça dit moi artiste comédien Bazali via Namoni Fatou et puis grande sœur n'avait pas lobby dès qu'il n'est pas mal à lobby Fimo Bazagi on a lobby vraiment donc voilà. Mais et là on a retenu ça que corps et Obima le 25 est à mardi et bon dans le 26 c'est Ali mercredi bon on a commune à Bandal place où Tolela qui Jean Belis place où Tolela qui Papa Daki place où Tolela Batu Belé Tolela bango wana donc communiquer à moi plaisir à Makassi. Et puis grâce dédique à la reine Chumanga chérie à Pembe de Selonga Sandrine Moupende elle puissance la patrona Julien R Kamel Jili Mekatol place aux Ali Tika et Bas Tika Yo aux Alara Wana pour aux Alara déjà Wana rien à dire
ezaka na www.clubwa.com nga Fredi Kimbe nazala nga Mani Mukumari mutu na nga ya kati et longue date merci kitoko